la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Voilà, Balandia, Info 16, Mbote, Sika Bozali, Mbote Nabino, ya Munene, Pe, ya Makasi, Bana Kongonyo, Sobana Mokili Mobimba. Et c'est moi, Zaka, ya Biso Tatoe Barake, Bozo Landa, Info 16, Pe Bozo continue à s'abonner. Moi, remarque, Pe Okomeli, 16 Koto, Lobaki Mabe, et ça la rend bien. Moi, encouragement, Pe Olobi 16 Koto, ça va, et ça la rend bien. Lelo na émission na biso bomoni plateau na biso soki to koyambana ni bozo découvrir ye kala mingi te ye nani akoloba nini to kosala ne débat nini to kosola ne makambo nini ni balobi ba supporter bagangi ye mete a bagangi te. Merci beaucoup balandi ya Info 16 toza lelo na artiste comédien Lianza mais ngasko yo na olinga ye moko lobango penza bien. Bonsoir artiste. Ouais, bonsoir 16, bonsoir. Bonne santé. Ouais, nous avons battu à mon tour, ça fait des vies sali. Donc, je suis à bonne santé, quoi. Nous avons passé sur ma casse, de l'eau, donc tout le monde en a sous. Ngalinga na nuna yoga na kombongo na mulaipo na kompera ngo biente ezaka Lianza lisakofe ezaka ndeni ezaka Lianza lisofote bosonja bolingo la misamba misisamba apana lwende nyamazamba sila kasomote mwana ya masopa na likinja na botema na basoko na za moto libinja pelenge basang sur le matabwende bokote ya lili salagi mena gbado e ba place onga na vande Équateur place Lianza kola wana sko mobimaka komba mutu mo wana pesi mamo tout direct. En tout cas, et ça là, n'a pas si sur nos yeux comme moi et quand on a un matoyi, mais tout mais ça n'a pas qu'un néwana. Mais on a un Lianza, moi les solo, artiste comédien, artiste complet, on a tout le bélangote, bah tout le monde se bayebi. Bande quoi poto, bah je bayebi déjà pour ma consommer rayon. Lianza na yambara bino. Nanu pona arti mengana ya marabino côté oyo batu baboya kana bako kobeta masolo mengana lingasko yo to beta masolo wana Lianza troba Congo eza pona kisi to pona musala eza pona kisi te ya pona musala ya pona musala parce que comme central balinganga pe mingi balinganga vraiment makasi po batombola nga mingi pe balinganga makamna nga mingi ya omoni tango le mosama na Congo central ba senge pe linazala na concours ya ba jeune talent ya Congo central nena kenaki pona ko sala jury ya ko juger ba comédien et sile na ngobie na zonga pe déjà kindong tous les ki na ngobie kisi poane kisi zara na ba Congo est-ce que c'est zara na ba Congo kisi ya partout nga mungala pe lemsu na pe na bangala c'est bangala ba kisi ete izala ngote. Voilà Lianza aux artistes yakala banoto yebani mokala mais oye ko bima lisusu makasi tout temps à banda 2000 donc bimi opeli makasi succès opeli bani 2018 mais nazara na déjà voilà ozalaka no déjà na lobiango Lianza opeli na kisi ou bien opeli na musala pour musala ngo ezala nango déjà depuis kala musala nango déjà kala do lobiona. Très bien. Très bien, Moussa Zade Abanda Kalamé, sauf que c'est Zaratan. Zamba Salama Moutouna Tan. Parce qu'il faut Moutoumsou, faut Koufara le loté. Soyez naïm de Konanga Koufi le long, Koufara le nom. Nana Juna on a Koufa. Donc, Nemo Penaba Sixen Zalak. Sixen Tan, on se comme il faut payer là. Oui, il y a aussi des personnes qui ont Sixen qui s'y va côté Bonga Bazali, Basal Pekebon, appel. Babiso to la toda na bakisi déjà inné. Ah donc ozana kisi. C'est de to boto na kisi déjà donc inné dans Zambacha da beaucoup déjà donc inné. Na mon chef coutumier. Na koko chef coutumier. Ah donc c'est ce qu'il a comprendre bien côté spirit to penza oye bien. Ouais na mon Nzambe mais fona ba mais soko bi spirit te mabet. Faut bien ko to so na Nzambe faut ko na Nzambe ya solo. Babiso na bi spirit bien na ndenga bonzambe. Voilà ce que ba chef coutumier. Pour ba te belé wa to ko ta petit na carte église ndeto okene no malemba. Ouais. Ba tu ba yebeli ke ki chef coutumier eza bonganga, eza bondoki, eza misala ya satana. Mais koyo Lianza azokumisa chef coutumier.
Ils ont banoze là au commissaire Jésus. Mais nasi ba fan balanda biso balandinga très bien. Na mwana nzambe. Na bi spiritu makasi na bonzambe parce que père spirituel na ngai papa na ngai ndala mutondo Gamaliel balobi na la croix qui sauve mbana gizna biso wana en tout cas botala papa otala mwana papa na ndala mutondo naza chef coutumier naza ekoko chef coutumier maman na nga famille na maman na nga mingi baza bakimbangiste Congo Central pe na kene papa Simo qui monte sola vous comprenez il y a un autre qui est bonganga bokisi non naza chef coutumier naza koko chef coutumier mais là c'est là ne veut pas dire que naza mto bakisi et puis chef coutumier bazaka ba kisi pour le minute on coutume faut que c'est quelqu'un de kisi non ceux qui vont pas la mariage coutumier so bakasa coutumier à quelqu'un de ba la mariage coutumier na ebite musu no mo sela ngona ndenge na ba mo parce que na boye naza ko chef coutumier et puis au chef coutumier atikaka biloko lianza ça la melianza boya abatikela rayo ngana lianza vidi mobile makasi banga itumbate donc alianza naza roi koko bana nga zaka roi aka chef coutumier na village na biso natal avant ko faza loba lianza mo razali chef coutumier mo razali nga botama le 24 août ya botama le 25 août le chef a ondé donc ce qui a kufinga na otikala ado so na ko comprendre po ba to mususu pe zalaka depuis na libuma mama zemi déjà tant ekotaka ba tiaka e bondoki donc yo ko zala déjà bato oyo banda libuma mama ba tiaka e bakisi te kisi te yo c'est ça ba tiaka bakisi te mena mwana le mona mwana étoile parce que ngai ta ngana botama na compliqué na botama na maye na mai na masu ande bokendo bien donc ngase mina ngai na 9 mois papa décidaki ba botanga na basoko parce que peut-être mena zaki na basoko parce que botana mai biso na mboka na biso ilima masoki mo sasa nzema mobali okacha boatu te okacha balete ngana ki mobali pina ki roi koko ngala ba yake oazala wana oazobotama wana zoya wana yona chef coutumier lianza yona zoya pina botama mystère ngabotama na kacha mai parce que botoma mama na kacha bale bumbonge moko ya papa na mama na ba kwene bale na se émotion mama na ngabela papa na biso na bima na se émotion ngabotama na bale papa na ngazui mwana azui ngatinga na boatu mama na ngatinga na boatu akina na hôpital bakati motobo moni ngana ya voilà ndenge oyela ndeto lobika botama moko mystérieux donc oza mutuya mystique oh mystique ba na Jésus mystique ba na Nzambe pona botiaka mystique na Santa mystique ya Nzambe muta mystique ya Nzambe yo kotela ngamba kisite Nzamba tsa mutamna ndenge na bima aya na mokili po lianzo na lobela na obipesa bima lianzo botama lokolo nde zizime na pena kizime na libumute ya biye bima lokolo bibo pena be pas suka bota pana sumba solo lianza batu azulanda otala film lianza te otala film otuna lianza mama bomisa osa poni otala ngote so tala film lianza on comprendre qui est lianza donc zemi na lokolo ouais iko bibo munene tangi toboki ale mwana bimi ona lianza ngabima munyama etumba banga etumba te omona ngana banga lianza sofota sila ka somo te nyama zamba voilà mais lianza bonganga pezali bonganga ezate bonganga ezate mpone bana kolichi na kolobo na binganga te nga lobaka isalami nganga mwa cop mona nganga ndezaka wana événement moko boy soirée moko organiser ba soirée belé sikoyo tango zo organiser wana ba tsuke non ndenge za bofu fazena no mois 2 jours kotoyo tacle bongo ko sa ba tacle jamais pour vane tena na pesa no pasteur nda na tena nga se ala nga poye butu nga lobika malobeseli mais naza babi tout le monde na mokili pour faire dans la langue bon donc est-ce que si ozwa bitumba ya molimo na musala na bino mbale bele na santa ngote ndebo o santa ngote moyiba ndeni nike oza bitumba mbale bele ti na santa ngote ke na mona yo kasi succès ko vana succès tan bele o kuta na combat na biki ba kombeza la kama bele pe ba combat ma bele ba kombeza la bele na santa ngote o mona pe boyono vide loin attaquer yo ou bien ça ibino na bino na ono bela ndenga bino na bino bon na ebite nga na bingai na et pas dans la Santa Angote parce que y a un ange gardien mon razaka donc tout beau bétail taquon ka toi nzamba zaliti mais et comme il a eu pour sentir que ba jour yo
succès dosé moi moké na ko renouveler ou bien na mutu na biki na e na succès na oleka na biki na mutu na otika la pour succès ezara éternité succès ezara oyer oyambi yango bien gérer yango bien o se stabiliser et puis voilà pour misu bobima mais te que fona qui ne place mo na moni kiti na renouveler ce soir ngana nzamba cha mutu nyoso na kati tout na buna na nyoso so na kuya kanga. Voilà ce que tu yo quelque part au epsi ce que okenda penkamba okenda ko sambela pe na nkamba côté mususu za na pasteur mais utambola ndeni côté yo bokoko côté yo nkamba côté yo pasteur bongo pasteur na kamba za bonganga ezelo mote ba lo bato sambela nzambe côté père spirituel na so maman na famille qui mangiste so était la prophète za mabete prophète mbonga mabete passer na ngape ya mabete ebi ke lenda famille mama bango famille mangiste papa na ke mabete baba sala nzambe très content quand tu es OK na musala nzambe sololi ta ko perspective na ngabe ça musala nzambe ke ndeta na ke pe ba Congo central na côté le pays na soli pe na EDEC voilà siko et comme la radio to c'est comme la yo pe ke non type moyen na ba moyen na ebelé ou la producteur ou bien mécène mo wa chelo ba moyen belé ma pesa condition lobi ke lianza ngana lingi film oyo to bagag oyo to biloko oyo esala succès mais condition na ngai ezali ke photos à moi sina mobile bon ba cop ba maman ya kana ngoma trop ba pesa ma kaya ni lenzo funga mate ya ndeni ne funga ma ya cop taiza boza mais yanzi na ngate c'est pas ma vie wasko yo pona yo obengango bondoki ou bien ezaka bonzambe na sens mo ekindokiti parce que ngana mobile na maman sindeni comme anormal wana fingi maman nzambe atande na fingi nzambe mais ça rappelle au vandi pe boyebi ke massa oyo ngana boyaki proposition oyo mais massa mais oui tout le monde a ba belé pe tout le monde a ba belé ka massa ko passer avec cop wana to ebiti mais yanzi ala ngate za cop ngate ça n'engage que moi j'ai fait ma route j'ai fait ma vie na alianza na botama de alianza ngana botama roi déjà pour venir kilote na joueur na ngako ko bana ngam tatika yango na biloko na tika na kasi me ko bana ngato yaba ndema ngoti na biloko na tika biloko na ko bana ko na 2000 ba 7 ba 6 ba 4 so ba boy ko makala ta ko papa na na village abi mwana na yo papa na ko mnera likinja lokoni bana ngaza azali binja mongo abi mwana yo aza roi pour azali yanza on va passer en combo bana libum combo zo jouer na ngoli lianza ba passer en bana libum ke mona za lianza za mobali tanga okata motema tanga ta fakata mtoto ba bingata na zate roi mo za kuna Kinshasa lianza ponga na village na Kinshasa atana kufi bilo na ngabosa nini bopesa papa monega et puis papa ko kufi papa zo ba posa nyama wana azwa chapeau moko ko bana so za wala tazu kombo na ye azu kilote moko na alinga mingi acha na sac azu ba posa ko ba posa mbemba acha na sac ayi na Kinshasa va nango na ba 2000 ba 2000 keke boye papa bisanga biyo ko tika bilonga bila ba bilonga ngwa kila ngwa wana osol ba tete mo obuna mna na ba 2012 boye na 2000 ba 12 ba 13 ba 14 boye atoni papa biloko ko tika kizaka oza kuna chambre misela ngana pe umela déjà pour soignama kilote moko wala rolata kombo na ye biloko beba te ngwana kombo na ye pour ça mbembe pour ça koba pesa ngana wana o joueur no déjà a joueur nga déjà abana pe da ko émerger déjà bien na groupe les refait par maman Marie-Hélène ba da ko émerger déjà ba bi da ke lianza yo apesi ngai na l'arsa na lasina na côté na chambre na kilote ko bazola ta na lati du chapeau na na timo panzi na ina na polo normal ton abimi na salon papa bi mais oh papati pena ngabi oh papati lui le papati oh lianza ngabi menga mo lianza yo wala katanda na katanda lui le papa bondi joueur no boiti on a peur à possible bi joueur no boiti
tali na boule ok ça va na ko ma pièce moko bokoko on a pas maman Marilyn Mbaka nandima kuti mena sa nini ilianza sanga o ye nyama ikila basimba kate ilanga na ngai bakota kate ilianza sanga o biloko na ngai basimba kate ilianza sanga o ye lisafote mwana ya mama vous allez moi casser vous comprendre ilanga ilianza bakota kate bokoko ya ona yembaki nzembo wana tango suna yembi nzembo wana na moni make no oh makambo ye na moni make te makambo te na moni make no nazongi na village na ko kota sko ponga nazo nga batonate ya normal le ezo tunda ki mongo elo nango ibalanisi na latiki bo nyama na nga na latiki bo zamba na latiki lienza ki village nanga balingi nga bongo na vifo créer nzela ponga na iba yo na banzela mususu na iba yo pendenge mususu normal mais tango na ye na sali nzela parce que lelo senga pe au sala école et le ata lexi 100 ans 50 ans babisi lienza mo bana Kongo babunga te que artiste mo le ndaka bonya mazamba te ata yo na kufi na sala ya komona mboko déjà baba ke lienza mo kazaka déjà kuna azwa ba kilo mo boy mutamboka boy tant na osala nzela ki lianza te ba passer pe na ngai pour ni na ki na ki villageois est-ce que ça iba bilo wana te utagi na yemba lisa fote na yembela yo lisa fote na yembela yo kenga malofe ka unga lianza na tambola sambilamba mbezi ditapeli bodo baluka lianza basuka mabe mbezi ditapeli bodo osimbi lianza osimbi bilima mbezi ditapeli bodo dona yembela ko bana nga lisofote na yembela ko bana zaki lisofote comme on ngwana lianza lisofote yo ngana zo kombona bapesa nga bana bomona lianza lisofote kuma ko bana nga tant pas kufi batika le peka lianza voilà ce ko kiloto wana ndenge mona ga et dessiner nzoto et dessiner moko makambo nyonso et bongo rien ngana nyama zambati ba pour comprendre muto za nyama zamba za villageois na pour moninga ba façon mo boy de faut mona kiloto na tango na force artesa kiloto na mona carbone automatique ce côté na corbe automatique mo akiko to distribution ça na automatique na force l'autre na ta kaka so kiloto ngo be déjà ou mene ko beba ko pasuka siko sala nini ni po kiloto neza ya ngweza makambo siko ko beba osala bo yango za makambo te mais yango za kaka makambo na benga makambo po yo mo expliquer côté route te yango nde il a sanga yango nde il a sakina na koko na ngai parce que dans la ta kiloto wana na mona bien na moi OK na komi bien na zongi na zamba villa ko bana ngazaki bongo tout na jouaka ko bana nga na ninga de bando dessiner ko bana ngaza azaki malbouche zaki Saint-Pierre un vrai mongala mutazamba village so pona jouer bien faut incarner na tanga ina ba tanga na monaye na tanga bana nga ko finga ko yemba parce que ça bongo qualité na ye so fana zo yemba ba osepela aki moto bato parce que mon bato tuba bazingela kai roi aki bongo alors nga pe sutama na lianza na sala effort ya ko tanga itanga zaki en vie na sala maka mundinga zalaki et puis on a zuka nenga zalaki nena on a bato ba accepter voilà yango lianza sikoyo nga côté na linga ko vanda mingi na ba artiste kaka spiritu pourquoi ceux qui beaucoup tani nga mona on dirait bosala ka guerre ya succès ou bien bopezana ka spirituellement mais na miso bato boko sa bato ndire boza malamu obi ezaka nini pena bokutani ka ata tolobi matanga feti bozo bokutani na mona oya ye alingi makambo boyo oya ye ezaka nini non oya alingi makambo te sauf que mokila mokizana bato pe welinga na temps par temps là sur le placement motumo ayi lem su boye alikaka pe déjà lem su pe motumo ya na succès mikolo ayi kuma ayi ba olande ma mingi comme po eza bongo na temps apé moto passa rapé succès pe ka bongo musu pa ile pe ayi matanga ba le molomo ba landi pe ya comprendre que elianza comprendre que et attendre et après musu pa obima il faut kuma ka ndenge mo bo
et sa vie visa bon mais quelque chose na place moto mécanique tinga notre épisode il y a pas longtemps na santa tentation te qui dit que ah mbasu ko tinga pas que ça le sanga ta ngote et ko ta na santa ngote point ah na ma bébélé tout à place mo qui place mo be mabela batu moko beti pe batne dans ba Congo santanga ça Congo santanga ba plenga moko ba plena ba sal na beti ba matadi ba mbanza ngongo ba kipese ba lufu ba mboka ba lukana ça ba plein ya osarante menga moko vous comprenez et ma bela ba tuti ma vokota mo bo ça le plein pourquoi côté na lobi kaka ba droite au moins na lobi kaka nalobaka maloba simbika mabena sinzambe na congolais na kata Congo obaki eskansu na ochama tambe na zo possession place wana ya biblique na sambe na binzambe ma place na yo na zo possession nango so mécanisali ba kutana na ngate so ki zo polito mo lekete il faut que cela lienda pas chef coutumier lienda ya ki a fuma bubu et ça marango wana na ndenge na lienda ende ni moni kotondo yebo mukonde mboka le ma whisky bani mukonde mboka abonné assassina ya kingam na ya goto ya mais mo whisky même la ko yango ezaka nango mais soki pa ebisio ke lienza moni awa po esala pena ba bruit oko simba singa o te no simba te ponga na dale obenga kuno pona lienza sona lienza to benga ngate ese ba uzoka muntu moka boy bakine kuna voilà lienza omoni na émission na biso bato balanda biso to ba ebara biso to yeba to linga ko comparer moi moké poto yeba nde ba bato baluka nde ba yeba entre Yesu pour yo kotaka olobi ba pasteur c'est que mambo Yesu ngana chrétien entre Yesu na kimbangu pona yo batu penza bako sambela kanani Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu de Kimbangu aza Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu ngilobani donc Kimbangu aza envoyé ya Jésus aza mosala nzambeti botiko bato balobaka ke non Kimbangu ayaka ko Eric na bimabe non landa na no place explication na bimabe bon bato baya kolobaka Kimbangu ayaka ko lakisa bato ke Yesu nde satana donc Kimbangu ayaka ko combattre ngana makambo wana na ebite ngai natangeli yo signification église kimbangiste est-ce que église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu donc église ya nzambe ya Jésus-Christ na musena yi Simon Kimbangu nde mo pe na Gamaliel na la croix qui sauve les églises ya papa ndala mutondo aza mutine banzambe ndenge mo na okele pe pa pasteur na Jean Robert Ngondo o achanga mafuta mobala mama Marie-Hélène aza mosala nzambe butko différence wana ta ba olobake Kimbangu ngana ibila ngai akufaki pona bayindo Jésus akufaki pona mindele bongo kokufela bayindo cela veut dire quoi cela veut dire kokufela bayindo cela veut dire quoi yo boyi nzambe lem su Kimbangu abunda pona bayindo aboyaki dikamo boyeza aboteza aboyete mais Jésus nde azaki pona bango bazoloba Jésus Simon Kimbangu a envoyé spécial à Jésus, a envoyé à Nzambé, a envoyé à Jésus. Donc par là, aza mosala Nzambé, ndenge Nzambé atinda ba Abraham, ba Isaac, ndenge patinda Simon Kimbangu. Voilà, sikoyo Simon Kimbangu mosali ya Yesu. Sikoyo ba koko na bino oyo na mboka oyo aza chef coutumier. Yaza mosali yana. Nani? Chef coutumier koko na Nzambé bona na sa chef coutumier. Donc ndenga na boye na Yesu na Kimbangu bango nyonso bazosalela Nzambe. Mais tout biso tout bana Nzambe. Ngana selo mot très clair. Nga bala sanga kisité. Pour comprendre que place to zanga bala sanga kisité. Bana boto matilo na binga ngate. Au nom de Dieu. Batu baboya na bango. Na bango batu baboya na ba section sala ngana batu baboya na bango baboya. Yokanga na jiraka Nzambe na nga likolo. Peut-être n'taka vie na danger. Bana na bota matilelo au nom de Dieu. Wa keli kona mabele Nzambe Jésus-Christ de Nazareth. Na binga ngate na bikiste. Na ge succès. Mais tangu na zokola. Et c'est un rayosa po et le kona moni et le ko succès ezarayiné. So mta succès te. Ezarayiné. Ato simbi kisi. So amuto le kona te ezalate. Malgré qui c'est na biso siko toza ba succès moko iné
nga bata na ko na amuta bato na saba kisina école na ba famille na ba événement le place mo matanga na famille faut lenda ya sexa bato effectivement na école fonga na zala faut na église parce que nga bani théâtre na église catholique 98 na kuli bani théâtre na existe honorité 98 na Saint Gabriel na existe honorité na catholique bani théâtre na 1998 donc c'est que yo oza déjà molongi déjà trop benga moi donc et puis basanza mitu na kutana na bango sa yuza mutu munene yuza muta kombo partout ya kisi te fona na kisi voilà ce que pour toto qui est déjà la fin mais la katino ebi que sorcellerie peut exister kindoki existe existe na ba ba bien nano mona signe moko ya kindoki te to la kisake no moto bena sotali o bena sorcier na ba ba bien na boto botami 4 papa aza catholique maman aza bangiste ngande mutu na kina mama groupe de prière na yebi kindoki papa nga za ndokite mama nga za ndokite na yebi kindokite na yebi sorcellerie te na yebi penda nga te ndoki mo pa mekanga pete bono bakana na bika kina santa ngote po nga nzamba batelanga déjà mais ndoka ka bandoki bazalaka ndoka ke kisi zalaka na mona ngonde na mona kisinene po nga na yebi na simba ngote na mona ngonde pour attendre la place où attendre la place où moi peut-être où on a kisi la place mon a bêti c'est la mon a nzamba existe te au s'entendre ni que yazana kisi to na au s'entendre ni que yazana que so mon a grimace mon a misi poudre pancoli prière ah bon ça c'est prière nzamba zarabu pour pouvoir tout terrain na maloba c'est il faut ya boy faut attendre le mo boy faut misa cheneti mo boy faut faire une place mo boy ça ba concentration mo boy asim masali bablini boy kwa kia wala mta gris nga baka demo ba mo wezani ele boso pona za lianza ngati mnakana muna vie pona ko ma place na comme le c'est Dieu qui a voulu avec sa rationalité même ça ira avec sa rationalité voilà bandeko ezaki to kozana lianza na plateau na biso tozo continuer moi les solo na biso malembe lianza na émission to linga ko toucher moi mokie au toucher na biso toza na droit ya kolobela nyonso na oezo zala malamu na oezo zala mabe nde to vivre boy na mboka to kende kitoko ou bien mboka ngo ezongi lisusu sima par rapport à nini par rapport à vie sociale makambo nyonso to vivre politique na politique les politique vie sociale les vie normale les bateaux ba vivre mais ça géré par la politique mais biso to ça la ka ba retomber de to lobela nga lobela mingi are pour nga za nga vie na biso eza to lobela politique te na vivre na art ça va na vivre na art au monde na lobela mingi kota voilà so to kera parce que na za a politique voilà et qui ne pena bien pénalité pour tous on na ils appellent na ba valeur aussi ça on ba mboka msuté c'est important ngona ni na abou le loboy na moi et l'autre ça déjà moi comme bimine mukede abou faut na ndaka bien na tonga ndaka eta des niveaux voilà faut na comme na posa pena traitement na susi na kepe susi na traitement na zone pekin na uzango ndeni c'est que côté na biso vraiment moi eza ebongité papa fachi pena bunda tala côté na biso et ça biso vraiment bien bo ba corporation na bino na ça là vraiment quelque chose te ndebo ça na mboka na biso eza mbongo vraiment eza mbongo te s'il faut le dire vérité rien na mbongo te malgré ba voyage te ba voyage za ba ekomi ba cop no moko la msusu ndeti na kenaki production na Dubai par exemple na production na Dubai mon na Dubai yemoko a foutu mambuta mais au salle pour production après c'est le grave te après sur 10 000 $, $5 000 s'il faut dire la vérité vous comprenez alors la normalité des choses tant on lit dans ça la tourner par exemple gag film théâtre pas se cacher par exemple pas gag tout ça la on va visiter le visibilité le comme on si on a eu j'ai placé mon par exemple $50 $40 $30 dans ça là on a foutu à 300 donc tu vivre dans le bureau sous en dehors à Mama Tolo oui na a evo sala nzamba sungio opesi makambu baba moni ke lianza za kande boy aya na feti na ngai a je na feti na ngai uzima 200 lianza nga saka moni ni boy aya na boîte na nga sanga ta showgaze uzima 150 lianza lokata na ma succès aya place mo boy place mo événement ngoza mo mona a montelong uzima 100 moi pour mon publicité mo boy uzima 200 300 uzima yo mona mboko mtasali succès danger na a ma série tout vete
pour art na biso moko za na ba cachete ya na mbongo te to créer ka ndeti nga na comment créer ba activité nga moko na ke place mo na louer ngona sololi na louer na salle de spectacle na ngai bien na ngete kami o nga na kozona zu o sala ko zwa ezui na pe na bakte faut futa bon mo ke ba lia o tika na kombe ndeko mec o na rolo basko ministre na bino ya culture et art azo ko avancer ndé botala mo makambo par rapport à kala mais zo ko avancer mais na micho nanu maman vraiment toucher bisoté maman na toucher bisoté mais na bi ke wa côté il y a pas longtemps maman chokota na bi ke mabozala bien na bi ke otala kaka na biso pour l'artiste doit un peu négligé parce que neti moi idée ko glisser comme moi idée olingaka basala neti nini o bolinga maman sunga biso basala ba cacher artiste na Congo. Maman, tu as plus de 80 millions d'habitants dans le Namboka, on a plus de 80 millions d'habitants. Sur le ministère art, qui était art, après 6 mois film, après 6 mois film, je vais 20 acteurs. Mais c'est l'été comme $1. À 10 millions, $10 millions. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est très caché à $20. Et ça, que le gouvernement, même si tu as 100 000 200 000 caché. 1 million va cacher par terre. Je fais mon où Mboka. Bakangi piraterie. Parce que les chaînes moi YouTube ya Mboka. Qu'il faut ta comédie tout faut qu'il kuna. Piraterie c'est sauté. Film il faut ça manquer kuna bakangi tous les oh t'es rien. Film est à la kuna. Cacher la terre na fait mon $20. To bongate. Ba coûte 20 millions de dollars. Un film est $1. Ceux qui 20 millions de personnes ba sombi ataka qui ne pas me sombi qui n'a pas. Mbongo zongate. Maman vous matez la caca na biso artiste to souffrir là comme artiste à Beli faut singa aide ba kondi ba rosunga et non mais un artiste a monté au soki à Beli na yemo ko na compte na yemo ko sali demande visa ba ambassade peut et accorder accepter mutazu visa voyager facilement mais ta biso à so Beli ande koma et wa kota bo wa chambongo boy biso ba otoye lelo maman vous matcha maman papa aye lelo ata vraiment caca na biso pour tout s'en sortir quoi. Voilà. Avant de clôturer na biso mutuna ya suka santé ya ndimo sipo batu bazo benga santé ya ndimo sisi ko ndenge nini. Bon ve na ye parce que na tolo bana na salement ba tambe na Congo central. Ve na zaki na ye na ya leke moi ba 2 ou 3 mois déjà na vie. Ba 2 ou 3 mois to salement le mot boye mais le tout ça qui déjà market maintenant nous et bien vous mater. Et na mona ki na ve akonda ki fo aki na maladie. Aki malade mais na temps na tilelo ko na yepe boy na bina noté état vie comme ndeni et voilà on a monité mais quand même na bi que ça déranger santé déranger muke voilà to silisi na biso émission na biso non ngala linga kisimi te na linga masolonde ya spirit moi trop pour ya muto simbi mokili c'est que spirit oui spirit oui na biango na ndenge moi que yo suko pota ko chef coutumier bombe le bango to bité non ngaza la chef ko chef coutumier ba to ba kisi tu coûtes un second dans ce pour y faire comme chef coutumier comme chef coutumier to coûtani moni na suka ya émission na biso to pesi mbote na balandi na biso nyoso ba onyo so balandi info 7 ozana ba salutation ko pesa ouais na ba d'arabiso quand même na tolo bono to vivra même na ba mabanga ba fanti ba d'arabiso ba on va sala ke lienda za na moi carburant na ekota moi que bien. Moi, alors, quand on a poche, moi, on a refoutu ma quoi, on a jamais collé qu'à ça, c'est bon, botte belé. Merci à petit frère pour les refins boss aux États-Unis. Merci à Doudou Bola, le moment dans maman sociale, parce que vous allez en botte belé, sans oublier Sandra Bola. Sandra Litoulia, tout le monde est tout le pour moi ça pas Pichubola, botte belé, sans oublier les boss des boss, les boss des boss, nani Serge Sesui. Serge Sesui depuis l'ouf babi muta kangi ba boss tu à l'ouf on a Serge Sesui ba l'opération de Bambote Belé na bossa noté trésor manga ça champion monga Fredi Mayemba na bossa noté Lilas Boutique parce que Bambote Belé maman sociale sunga avec ba tout ba orphelinat maman continue toujours bon nzamba tchalo boko na bossa noté Jean Sayo qui ba lobi Jean Sayo qui ndoki na euro ndoki na dollar on ça bien chaque fin du mois moi demi carton ya moi dit catch, moi dit body, dit chemise, dit pantalon. En tout cas, Jean Sayo qui merci beaucoup. Et puis la bosse sanité au pesa mbote maître Vandam na Afrique du Sud, mbote bien artiste tout au Congo. Tous les artistes congolais na Sarankine.
président Saïsaï, président Ville de Loin, président Esobé, Mobikisi, Nada, Aïda, Bandorotuma Viokele, Thierry Moukwata, Michel Bozo, Bazapma et Belé, parce que c'est Congolais, là, mon abonnement est Belé, et puis sans oublier Junior Nzambe, les grands caméramans. Parce qu'on était sans oublier Rigen et Shoga Bakula, les grands techniciens Mboka, les grands techniciens au Sakanati, Rigen Bakula, en place de Mbote Belé, couple les Nzamo Bimba, groupe Nanga Mbote Belé, en tout cas, dans l'Ingarabino Mingi, sans oublier, numéro 16. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ndeko na biso lianza. Ezaki plaisir ya kozana lianza na plateau na biso. To solo li magamunyo so obolinga ki to solo la so bolinga to zong lianza na plateau na biso. Mituna e utepa na bino moko pona ngai na sukisi na ngai awa. Merci beaucoup. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.